elekisila na ndaku, elekisila na mobali, elekisila bakoko, elekisila na bana oyo chaka bakokoma. Yo makuakala mwasi osaka za nzala lukiki kalungu o mundela buwaka na nzela zo banzi koteka. Soit disant yo makuakala mwasi akala lona misisa nelongi. Yo makuakala bongo ya nini? Nana kishasa na lekio na tentire. Nana kishasa na lekio na kitoko. Nana kishasa na munoko masebe te. Nana kishasa na tangaka soi te. Nana kishasa na lukaka kikalungu te to etumbeli. Na chango na sima na ngana lobake na oteke etumbeli o na $400 pona lia. Te mwese akale longi bakoko mwese misisa terase oyo. Te loko akala o echambasu na poto po mwakela rabato. Makuakala ande mana ba mi ba vero ebota na mi. Yo makuakala o biente. Mamu kola 70 ans oyo. Ngana na 40 yo na to welani. Ngana na ba kukumu. Donc veli que dans l'équipe na age maman na ngai. Mukolo oyo ba pete be tinzi ngai na tela décor na se pour aza mutu ne ba solaire na litoi. Mutu akala. Onekisi na neti na nini? Yo, onekisi na neti na nini? Femme révoltée. Yo, onekisi na neti na nini? Moi c'est à rage, azo mbwa lala na mbwa tika na rage. Yo makwakala. Yo kusukisa nani yo makwakala yo. En tout cas, ne me tenir rigueur te pour faire répondre moi sur. On a neti na nini? Ali bino nyoso ba boyi na nga famille bota boya. Boko mapena na se wana bo bakisela nga ki vi bo tshela nga ba commentaire tonde belé ba femme révoltée bizengi basa munoko solo bisu ba bobota bizengi obota bano o irresponsable akenda kotika bana pa leki ne mini makwakala otindo ke no kangaka ba tata bato ba photo na banzela po yaka kotia bango na ba miniature yo makwakala yo makaka makwaka ta kombo no makwakala doza fi ekai mama ekai mwasi ya nzoto ekai oza na ekai yo fuba cha mungu apoza zei elongi butu lokwama toilette tout droit o batimola na bakantine yo makwakala femme révoltée fan révoltée ozaka fan na biso yo ozala fan na S-Beat et ba bengana yo ba bengadi na bango yo ba esi ba boyi na bango za kamano na poto ba mira ba boyi poze longi buto longi kilo yo makwakala yo ekisi la nini moi ça ndumba sila ndumba te sila na mobali te Aza mobali aza wat moi ça kilo nyama banda ki ndumba imbécile nyama imbécile ziana no yaya loba na tela bino no voice na tela bino voice ya semek tala plasma loba na Temek ya gola ya zela. News ya gola. Zela ya zo eloko. Boyoka. Ezaki depuis le 18 février 2024. Natia. OK. D'accord. So nazaki na msana na utoko makasi ko. Oh, na yo kitenge na ka mpezela na benga ba nyesi na nga wo baza bana noko na yo. Comme ça na pesa yo. Ba aussi. On a commis classique. Oh, noko na ya bala kande grande sœur na nga. Okange loko. Ba bala grande sœur na nga biso ka famille biso ka mteboko la kai. Noko ya gola. Yana biso ya se azana bombashi na milito avant dans la vie là. Dans les années na tu na bango comme ça na pesa. Yes. Zoba. Izengi avanda kana wana Afrique du Sud. Enregistre vidéo. Avanda ki na kinko le kutute. Na fond babenga tango start 5. Start 5. Avanda na start 5 wana na mabele na donc na bali nde place babeta balongolela kaelino wana. Minu. Nakati vino ya toke maxi. Ni tutu de moi, no kwa bana, babi kobe toxe. Ni tutu de moi, mama kapina. Zo eloko.
Sukumango. So olingi po benga na nini ata na video na babenga ni na YouTube na WhatsApp benga na otindelo tout. Boyoki kutu na kati na ngai zela. Yoka. Yani abala kate akotaka libala. Yeah. Akotaka nde libala. Abala abala na yeti atikala ko bala te ya kotaka nde kama bala. Yeah. Nzambe. Ngana usoko makasi koyo. Nazalaki te. Manaki ndaye musabi ngana bino toza moko te na monde bapel na we bele. Na répondre ali na komelio. Sorry. Yani abala kate akotaka libala. Akotaka nde libala. Abala na yeti atikala ko bala te ya kotaka nde kama bala. Yeah. Nikoyo yena jeune garçon ya biso ya ndeko na biso teka pardon olimbisanga papa pardon dodo kolo dodo kolo ziano natia nono message ya teka kutu azoyeba te nazwi yango wapi banda alo teka banda olala ngai teka banda olala ngai ziana tanga message yango teka donc yo ozalaki kaka na posa osiba na oloba mot par mot ozalaki na posa osiba ngai après okoma na yo na baproblème na yo mais depuis olala ngai olala ngai mais okomi kaka naza na tournage wana ezalaki jour oyo dadi likamba nakufa na mokolo Renati Foku akufelaka ndeko soki mama soki ndeko mukoni natuni biloka Renati Foku akufela soki mama soki ndeko boye yaya teka ozolinga koyamba nga te donc yo ozalaki kaka na posa oyo ya kosiba ngai epuis otika ngai okomi kaka soki nabengi yo ekomi je suis dans le tournage ozobenga nga te soki nalobi kobenga ngai ozorapele te teka azongisi tu tranquillise toi tu parles trop là nalingaki yo mpo ozalaki mwasi sikoyo nazalaki penya teke na vie ya kofanda na yo ye mpe azongisi s'il te plaît teka ozalaki kaka na posa ya kosiba ngai likambo somo belvi kandi de mwamike filme na biso ezokɔtaka na mine mon enfant mon enfant nde yaya eloko wana nayebi te belvi kandi aza na bruxelles na minito mokolo belvi kandi okoma awa na yebisi bino ke non akomi na canada je vous jure nga moko na oboya mosala jour wana na okele ya mabelvi kandi tala yaya bozela kaka nzambe kaka kwa luzolo sino filme ezokɔta batie ba 2 3 4 minutes olie tosakaka filme keno ntango filme wana ekoti mo basketch oyo bazotia zwa panza yo ozoyaka kaka koso mabengakwakala yaya nafaka na province te tuna bato ya canada baoyebisa yo je suis à Montréal omoni Ottawa eza capitale ya Canada mais na Ottawa bayebaka yango te bato ya Ottawa nde bayaka kose réfugie mpo na biso bavendredi samedi dimanche na minute oso basisi bambiasi na bango bazongi Ottawa donc vedi ke Montréal eza lokola babi ke Montréal eza lokola
Ma boma, je te jure. Yoka, nani, naebisi yo. Yoka ya gola. Yaya, mais c'est quoi ça? Naebi ke bando sibanga yango. Bando sibanga. Yeleo. Yagola, yaka to solo la yaya. To solo la bisa. Message, c'est bon? On peut aller maintenant? On y va. Bon. Yaya, toki osala kusi yaya. Toki osala basha. Yaya! Bakendaka yaya. So na salebe. Libala pe wa okufanga yawa. Ese de Luanda. Ese mutu. Ese mukuse lokola. Oebi Oebi nini. Mukona mona video ya ese. Mukona mona photo ese na bana na ye. Na mona mobala ese na ona tia ye te. Je vous na mona video ya mobala ese na tali na bi. Yaya. Ese. Yaya ozoka bouteille canette. Omoni bouteille oyo. Nini flacon batiakaka biloko totiaka na banini babenga ngoni to tiaka ngo bapoma tose pomadaka nango babenga ngoni maquillage yango ça fait soki 2 à 3 ans et c'est pardon changer mobali pardon changer mobali yango yaya bidon ya vaisselle limite ese obike ese mabele ngomba ese de Panama ese de Panama tendresse di binga misi lolo na o mususu wana bola obiki nga azaka na problème na bino azaka na ba live na bino. Ok, on y va chérie, on y va. Quoi? Donc voilà, Nakati Bino. Elle est bloquée parce que va signaler. Et voilà, elle va signaler. Bon, signaler parce que bah yuma. Bon, banga nini yango. Yaya, banga nini? Yaya, banga nini? Yaya, banga makasi bepo. Ko banga nini? Ese de Panama na mida bobanga nini bandumba pa pamba ese mutu aliesaka mobali na ye komone nani soki komone nani na mbongo ya Belleville yaya ese de Panama yo mutu aliesaka mobali no papi elongi munene elongi mukuse lokola mois de février ya 2023 ese kobosana te ese de Panama kobosana te ke ngana yo ese kobosana te ke ese kobosana te ke ngana yo tosolo na Josepha Chako mama Congo sous les baoba biso tout tosolana en conférence naza nango lokola bino bolinga bopetesi na oya bandoki bazoba papa bandumba na bandumba oyo sia so boye kaka bino nyonso na batendresse misi lolo tendresse di binga misi lolo na oyo mosusu bakoya na ngai tendresse di binga misi lolo na Blandine mafuta soki boye nga na ye na tendresse di binga misi lolo Blandine mafuta na oyo
Nani wana? Yaya. Soki ba ye na ye. Obi ke biloko wana ezaki ba 2021, 22, 23. Soki ka boye. Je te jure. Et c'est de Panama. Josepha Chako. Mama Congo. Amida. Soki boye na ye. Soki boye. Ngape na ye. Na tiki bino. Soki boye. Nyonso ebima. Lebisi bino. Na ba nini nyonso. Muto atinela nakangisa Cobetox ezaki nani. Bolo ba pe ve. Tu vois muto atinela nakangisa Cobetox ezaki nani. Non ya. Na keto nakena kosa basha. Na ebisi bino soki boki nga na kufi na Canada. Yoshua. Le président de tous les bakuluna. Boye ba. Aza ana biso ana na Montréal na Ottawa. Oyo kango bien déjà. Soki nazala problème lelo nazwi problème. Ya Yoshua. Ba video ezali. Ya Yoshua ba video ezali. Ba conversation na binga na bino. Yo bando so na ba 2020. Mais obano okota na ba live na nga. Ya site na nga ya kala. Nga ça fait 3 fois bakanginga site ya liboso ya mibale ya misato. Site ya liboso bakanginga na 2023 na 7e mois. Ah. Ya Yoshua. Yaya ki avocat na yo sali. Na ndimi na ngai. Parce que batu ba ebite classe ni sali. Yaya. Ya Yoshua, mobali wa yaki ko sibelo mwasi na ndako. Sombele nano mapapa oyo, mapapa kaka. Mapapa kaka ya ekelo ya. Ba ko sibelo mwasi na kati ya ndako. Ba sibelo mwasi pi mutu wana azui mwasi akena ye. Ozala bana mibale na mwana mwasi wana ex wana. Ya pwani ozolinga osumusa. Lelo dimanche yana kena utaki église. Na kena nge église catholique na zongi na bolembu nyonso. Ça je vais on peut aller. OK, d'accord. Na kati yaya. Vraiment merci beaucoup na batu nyonso bakotaki. Merci beaucoup. Donc na kati ça je blazo zelanga. Yaya, bokota te pardon na bona makambo kofinga awa. Bokota te. Bokota te. Bonne bolinga bo mata wana esanga bien te. Allô? Yaya. Baya kaka après toto solango na sima. Baya kaka. So ba ye. Miss Lolo. Oyebi ke yo yiba téléphone ya camarade na mama Jeannette na Hollande. Na Allemagne. Na plein de fête na ye. Oyiba téléphone. Miss Lolo wallahi billahi. Miss Lolo. Na oya. Miss Lolo. Yeah. Oh. Ngana tikala jamais koza na faux compte. Miss Lolo. Mama Jeannette akota ayaki chasa ayako bana. Basa libana na mobali na ye. Miss Lolo mtotaki na telefone na makambo nyonso ya ndeko na biso mwasi. Mais Miss Lolo mtotaki nango. Miss Lolo. Otonga tendance epa nanga. Otonga yagole epa nanga. Otonga sile epa nanga. Yaya. Soko bina bimisango no bimisa nanga. Zuma tumba. Zuma. O Zuma botuna baka Zuma. Est-ce qu'il y a eu maman Dorka? Botuna ka Zuma. Est-ce qu'il y a eu maman Dorka? Merci beaucoup. Nakati bino yaya. Nakati bino po. En tout cas, bato baolinga ba masa. Nazo au moins na 27 personnes. Zuma yo.
Yo mpotoka te papa. Yo finga Belvi kandi héros. Ta grave, merci beaucoup. Na lingla ka na zalawa. Na loba loba te. Na zolanda kaka. Ouais. Basola Jonas c'est de moi-même. Bosola la vino. Miss Lola mutunanga. Masola Jonas c'est de moi. Miss Lola mutunanga. Chela Miss Lolo na se. Chela Miss Lolo na se. Ceux qui n'ont pas de problème, ça fait 5 à 6 ans. Je vous jure. Si on a un problème, na TikTok, na Facebook, na YouTube. Ya musala passe. On peut parler? C'est bon? Ok. D'accord. Na clochard. Na buteza ya malili. Na buteza ya malili. Coach Ibenge. Ouais. Coach Ibenge. Ya mwana. Boss abonné bandeko nanga. Zela no plasma zela. Batu nyonso baza na problème na ba TikTok na bango bazwaka mbongo te ya ba Facebook ya ba YouTube ya ba TikTok, je vous jure. Obama obalo na lamusaki na 2h, 3h, 4h du matin. Donc veut dire que na commission lokola rasi lokola mahamado so ina za na problème na biyaya. Tala loko boy leki na YouTube nanga. Tala loko boy. Okaka. OK. Kocha loko boy te. Kocha pe loko. Yaya. Soza ozwaka na mbongo te na Facebook. Okota. Je vous jure. Lelo Miss Lolo mutunanga chela na se. Lelo pe ya kocha na ayekokota na TikTok na franchement. Na ndokota trop ouais. Matala nanga me na mataka te na ndo mata trop po batu pe ba mesana. Masola Jonas Coach Ibenge. Ouais. Miss Lolo mutunanga ouais. Et ça la bien. Miss Lolo mutunanga. Donc yo mutoti na ratisi Lolo finga na ngai. Tant doki musu yeyo. Bon. Te na kota terrain na te, ouais, na kota terrain na te. Yani ngane makambarando te, ngana kota na banani ya ba TikTok ni na swana ka. Na fina ka batu. Ouais. Monsieur. Mabe makasi. Ouais, merci. Merci Maman Ciara. Coach Masola Jonas ya koti na live. Nano matalanga trop na vandi et puis voilà quoi. Je suis tellement Masola Jonas ya idi makambo nyonso ezela na vie na na poto. Soki leo na zate a vie. Masola Jonas ya aotala bi. Loba chama kelele no bana ko cha pardon. OK. Chama kelele no ko cha, c'est tout, ouais. Olunga no kuto kata. On va aller au métro, non? OK, vas-y. Mutunanga kala, ouais. Eza ya sikate ya depuis. Nani? Tena ebiete. Ouais, TikTok. Tia azali, asala ba live, asala ba live azana epeka. Azali na ye Azali. Clarisse, pardon. Oya si okota ba live na ngate pardon. Wana yoti. Yaya ike kishasa osomba. Donc voilà, la carte vino pardon. Donc on va dans le fond. Le 21, le 22, le 23. Ozuma choke na yo. Donc voilà, Nazo Katabino parce que Serge Blanc Bimé déjà, je vous jure que non, na sali émission na comme il faut, na sali
comme il faut, mais nazo yamba ba oyokano. Zela non, masola Jonas Zela. Oyoka masola Jonas Zela, yoka. Na yebi ke na tindelo déjà mais ozu yango na noté. Ok. On a ma question. À quoi tu reproches aussi Belleville? Réformer un peu ta question, j'ai pas bien suivi. À quoi est-ce que tu reproches Belleville? À quoi? Je reproche Belleville à rien. As-tu déjà entendu monter en de Belleville? Oh non, on a déjà la finga cette Belleville. Tango batu na bino ba finga ka Belleville opekisaka bango to pekisaka bango ti. Boyoka, boyoka. Batu na yo. Neti nani? Ti ba ya gola bazo remercier ka yo wana ozo kande azo finga. Na oyo ka chaque jour ya gola remercier ka yo. Mukola bima boloko ya gola remercier yo. Mais tango banda ko finga afinga ka bango so na ba mida na ba ese yo zala ka wana yaya. Oyo ka ngote. Ok, non, tozo ke deta pardon. Ogotindela nga vidéo. Ndaya nina tindele vidéo. Mida ese ya gola ba fingi Belleville. Là, d'intervenir était bien dissous. D'abord, et ces Mida, ces gens-là ne parlent pas, ne sont pas les collaboratrices de Sila, ou bien Bazaba, tout va l'obéir à Sila. Mais yo moko lobby que Sila est Belleville, Azam ou tout nous dit tout. La sola, tous la cas vraiment bien. Comment une vidéo où tu as ça la lélo? Boyoka. Vidéo sali kuna Sila. Menace. Si nos films Sila, je te traduis en justice. Et ça va te moi-même, je vais préparer des fanciers, qu'on ça Sila au Canada et on reçoit dossier contre Sila. Parce que tu es allé un peu trop loin. La diffamation, ceux qui ont traduit la justice, il y a des témoins au Oya. Moi, je ne veux pas. Il y a Josué, Yoka. Non, respectons pour mon goût. Yoka. S'il te plaît. Non. Au traduit dans la justice, c'est tant que nani, esse, namida, ba osaba émission, ba ofinga Belleville, ma colo poussière, lesbienne. Yo, au traduit dans la justice. Non, franchement là. Otayoko ya kwa notadinga na justice tango bango ba sa ba live po na Belleville ozozala wapi yaya kobe mezala te ndenge ni do yo tika yo nde mtotina ka bango seke yo mtotina ba yagola chaque jour ba zuma chaque jour franchement ya obi ko kamsanga yo traduit na justice parce que ngai toza na Canada besiko tango bango ba ofinga wapi ba ofinga n'est-ce na YouTube tango bango ba ofinga Sila chaque jour na ba kutu Sila batu tango bango ba ofinga Belleville chaque jour lesbienne makolo poussière makolo boye kisita yo ozoyo kango tozoyo kate boyo ko mi fanya Sila yango lobi ko kanisa ngai yo kalisi batu nyonso bazana yo kalisi ke letango ezaka pona yo bango ba ofinga nga pe na ofinga bango ba ofinga Sila ba ofinga Belleville nga pe na répondre bango yo kanisanga parce que o komi fan ya Sila o komi président kuna yaya oh mutazo kano kasi bozo ko lobisanga ko leta ko na ko like ça peut ba vidéo oyo bango ba ofinga Belleville une femme mariée, tu as bien dit. Au Canada, tout et tout. Yaya, soki na yoki ba fingi Sila yaya na ebi koza mokonzi ya Canada. Obetelanga na solo na yo. Okobeta ngoko boma ngai yaya. Okoboma ngai. Okomema ngai na justice oui. Okosimba ngai na njoto parce que obetelanga na solo a vie na wana tika olobango te. Boni busoba boye ko ya Josué. Boni boye. Oh, boni busoba boye. Bango ba finga Belleville ozo yoko ozotika bango. Wana ni pete ko benga bango ba yagola ba nani ba Sila bango nyonso. Oh, nakati.
bango bafinga eza pays ya loi te donc yo nde moto otinaka bango imbécile nyama tufi eza na pays loi te eza na pays ya loi te nalobi bosoki bafingi belvinga na kofinga bango boyoka menace de mort boyoka menace Jonas Masola Jonas yoka menace nazali na Alanda tika ngai ntoki ntumba moko basibelo mwasi na kati ya poto sia pata balalelo mwasi babotolo mwasi mpolo mama mwana imbécile nayebisi okobomanga na Canada oyo okobomanga yo okokanisanga na koya na bapreuve na ngai silango oza makangu na yo soki bafingi belvinga na ofingaka asila na mati yaya na mati banda le 31 na mati oh troisième vilono na mati yaya na mati na kati bino na kela na mobile na okende toke kosaba achat Masola Jonas soki na kufi lelo oyebi makambo ezoleka na ndako na nga je te jure nayoki ndambo nayoki kaka sikoyo we naotindela yango sikoyo le président de tous les abakuki abetelanga masolo na ye abandi kolinganga nano abandi kodrage nga oya mwasi yo oza mwasi moko okoza na bakobo te na bamindele te yo ifo ozala batu neti biso nga kutu naza na problème awawa ngai nga kutu mwasi mabala baza na bana mibale je vous jure pardon masola jeunesse aza na occupé na makambo mosusu te nazolanda tinda voice yango na olanda pe merci beaucoup naotindelo voice siko ok c'est bon natindi yango bata 3-4 personnes je vous jure ouais ben nakiti alors nakiti d'accord merci beaucoup bata YouTube merci beaucoup merci nakati beno merci beaucoup nakati beno non franchement là franchement nayebi te so na okata wapi non franchement non nayebi te franchement boyoki quand même boyoki soki nga nakufi lelo na Canada awa boyoka déjà makambo esalemi awa na Canada boyebi akomi